Awa tozali na village Kimiala. Ozomona village oyo yango epesa silu mabele. Cimenterie tozomona cimenterie de Lukala. Village Kimiala yango. Ozomona bandako. Village Kimiala. Bandako musu ebukana nango deja. Batu musu babima. Baya na Lukala. Balongwa na village oyo. Tala village munene boye. 100 ans plus tard. Silu asala eloko te pona mboka oyo. Mais a utiliser mabele ya bato mboka oyo. Mais bato mboka oyo to uti kuna bomoni chef du village. Ndenga azali ndako chef du village ndenge ezali. Na village oyo ezaka quelques ndako. Ndenge bomona wana. Quelques ndako na village Kimiala. Moni to tangi to loba neti ka 4 ndako, 6 ndako. O wana bozomona kuna na musika na ba oyo bomoni na likolo boye. Neti kaka 6 ndako. Eza pasi pe mawa. Tobi na kata ba découvert, bokomona ba découvert ebele oyo toza na village Kimiala. Mabele oyo bapesa na cimenterie ya Lukala. Très cher internaute bomoni tolakisi bino village Kimiala. Bomoni village Kimiala ndeza. Bandako musu tomoni kuna chef du village, ndako musu tomoni awa, ndako mususu yango awa, ndako musu yango na kuna, mususu yango na kuna. Village munene. Ouais pesa mabele na 6 ans. Le village il faut ezala boye ndenge ezali. Ba et endroit il faut pas vivre misère oyo ba vivre lelo. Je ne pense pas. Ailleurs na bamboka o bato ba uta wana. Soki ba sali bango ba salaka na bamboka na biso. Bango ba osepela te. Ba reporter biso plainte, ba ko accuser de tous les mots, pe ba kolinga ko autoriser ba tout ba travailler ba tika ba na ba misère. Oyo bozo mono eza misère. Bato ba pesa mabele na bango. En plus, bali na bango ba ta wana yango esala ke bandako oyo ebukana. Yango esala ke bandako ebukana parce que ba saka ba mangundu na bango wana ebuka bandako. 100 ans plus tard. Est-ce que village oyo tozo mona 100 ans plus tard, il faut ezala bon. Je ne pense pas. Très cher gouvernement, botale la biso makambo parce que ce n'est pas possible. Village oyotika la boété, il faut changement et mon na mboka na biso République démocratique du Congo. Mais changement na kati ya mboka Lukala. Village faut sa référence. Ba tout jamais faut ba longora awa ba ke va na la cité. Au contraire faut vendre parce que luxe ngeza la awa engé permettre même pas ba tout ba longo awa ba ke va na la cité ba to ko kima parce que awa eza mboka. Alors que quoi qu'on a mbokate 100 ans plus tard place quoi qu'on a la beauté baza maya bien te to kende petit na pont to ke la sabino pont wana ndenge zali pe mai oyo bango ba melaka bana ba robinete bana mai ba melaka mai ya batu nyonso bana ba place basalaka ba nini ba toilette bango ya bien te hygiène na bango za malamu te tout monde a condition bandako ezali est-ce que condition bandako bango za na condition bien je ne pense pas. Merci beaucoup, très cher internaute. Restez toujours branchés à Marie-Laure Nzebo TV. Je vous demande de vous abonner, pour aimer vidéo, pour partager dans le monde entier. Bon, mon état à laquelle mboka oyo Kimiala ezali pe mboka oyo ndenge komba pona ni banda ko bukana batu babima bakoma même ko futela abandona mboka oyo eloko ekokosa amate ailleurs. Merci beaucoup na pesi bino so mbote. Bozala bien. Merci, bye. Oyo de la Kimiala tozozonga te de la Kimiala yango omoni bato ebele basala bilanga na nzela oyo nde bautiliza nzela oyo yango de la Kimiala yango bon mpe yango a tozali na pont Kimiala bomoni pondo tobaki mai na bango eza impropre à la consommation okomona mai bamelaka mai bameso cameraman akosunga biso akusana mai bamelaka quand même c'est pour moi qui va on doit la famille ya moi ba ba le pas moni mai ba tomeka pe yango ba sokola mai oyo eza propre à la consommation pongo yango oyo pongo tolobaki yango je pour la photo pongo tolobaki yango comme na point qui yango toujours que tu veux la catégorie très cher internautes ça fait très mal ça ne fait pas du bien. Ouais, mais si kabou, et ça m'a l'air mouillé. Vous avez mon apport, fait maille, bah tu peux voir, est-ce que maille a bouillé, bah tu peux voir, mais là, allez,
bino moko bozolanda tomo tolakisi bino village mpe tolakisi bino pont kala ezalaki pont wana je pense après baye kosalela bango pont oyo eza mwa confortable miki tokoleka mwa ndambo bamoto mpe tomoni parceke biso toye awa na moto merci na bino nyonso mone branché ya Marilyn Nzebo TV bosabone de lui merci erreur mais